ete ngai natikaki Etienne Tshisekedi te. Mbulu eleki makambo misusu elekanaki na kati ya ndako ya papa Etienne Tshisekedi oyo esalaki ke na ngai na bato bazosala na nga na cabinet moyen tokoba na mosala wana ezalaki te mpo tokoka esu kotia makolo na lopango ya mama Tshisekedi te. Nde navandi mbula mobimba na makanisi pe na observation nde naye kozwa mokano na ngai le 13 mars ya mbula oyo ya kotika UDPS Tshisekedi. Nde na ba contact oyo nazala nango deja na kati ya UDPS po UDPS eza na ba composante ebele. Nakanisi on se rappelait même na 2010 Etienne Tshisekedi yemoko alobai que UDPS eza en morceaux eza biteni esalemi ete na solola pe na yokana na baninga oyo ya UDPS oyo babenga UDPS dite Kibasa. Bonjour les amis du Royaume Céleste, ici votre humble serviteur Julius Sungula pour vous présenter l'émission La Lumière de la Parole sur www.kleboa.com. Toi serviteur ou servante de Dieu, nous avons besoin de vous pour exprimer et éclaircir les enfants de Dieu la parole vivante sur www.kleboa.com. Merci. Indépendance na biso nde balobana poto na méditation donc na mabanzo po ete soki otali lolenge bakongolais baza kobika lelo eza pasi mpona kosepela mpenza na esengo yango na tokóma mingimingi kosepela kaka na mabanzo e nakoki mpe koloba mpona biso oyo tobotamaka deja ntango ya lipanda nazali na mbula mine pe tomonaki lolenge tozalaki kosepela lipanda na bambula eyaki nsima ekoma mwa pasi kotala ete mokolo ya lipanda moyen bana Congo basepela mpenza na ndenge esengeli te. Ndeko Albert Moleka soki tokoki kosolola mpona makambo matali lipanda yango motuna bato mingi bakomi tuna motuna pamba te 55e anniversaire oyo ndenge olobi mpona yo ezali na mabanzo kasi est-ce que na niveau lokwa tobana lopoto ya gestion ya res publica est-ce que baavance ezali Congo toke liboso totelemi to tozongi nsima? Bon wana mpona ngai personnellement na olobake tozongi nsima po ete soki tali tango tozwaka lipanda mboka Congo na mboka ya Corée du Sud tozalaki na niveau moko. Soki lelo tali ndenge bato ya Corée du Sud bapusani batelemi bapusani pe lolenge biso tozobele kozonga nsima yango ndenga na olobake tozongi mpenza nsima na makasi. Eza pe na bizeli misusu oyo na tango ya lipanda Congolais azalaka nango te bizeli ya mabe oyo toza komona siko kati na mboka tango soko tali olenge bato baza kokufa bato baza koboma bango bato baza koviole bango eza na mwa biloko ebele oyo na tango wana tomonaka te na kati ya mboka. Pourtant na tango wana pe enjeu ya mboka Congo nde echangeaka te. Congo eza toujours mboka moko esika bapaya batie miso mpona bozwi oyo nzambe atia kati na mabele ya bakoko na biso. Eza mboka moko bapaya batia pe miso mpona Congo omona tango iso chaque génération eza na bato ya mayele oyo baza na mayele na bango mpona kobongisa mboka na bango pe eza kopresente danger mpona bapaya misusu. Bato mosusu bakolobake ndeko Albert Moleka kosi pamba te moi baavance yali
Tango lobi tozongi mwa moke sima bato misu bakotala mwa bandako ya milai oyo tobengi na lopoto ba immeuble oyo ezalaki te liboso na Congo, mais lelo sur le plan infrastructure Congo eke liboso banzela efungwami lelo babankarize salaire ya bato na tango wana ezalaki te. Et lelo non seulement que bancarisation eye, mais lelo mwa makambo mingi ye batie biso tokomi bato ya télévision numérique ezalaki te liboso ekomi. Donc moi baavancé misusu pe yali bopito etongami baéroport bamodernize yango tondi mapeke makambo miike masalami. Ndeko Willy, na opeso kaka exemple moko po nandimbola yo malamu pona ninga na zolo batozongi sima. Opesi ndakisa ya ba ndako wana ba building ya milai etongami. Na tango ya Congo ya lipanda to Congo ya kala. Soki building abo etelemi okoyi koyeba mais building oyo etongami na nani, atongi yango na mbongo nini, mbongo wana euti wapi. Lelo yo yebisanga ba building wana nyonso ezotongama eza ya nani, bambongo wana euti wapi, po toyebi ke ba banque na biso basalaka crédité, bambongo wana euti wapi. Ya mibale na Congo ya tango wana biso tozomela mai ya robinet. Lelo eske yo omeka komela mai ya robinet? Na Congo ya tango wana biso tozali bana classe nga nazotanga na Athénée de Kalina oyo benga siko Athénée de la Gombe. Tozokende classe na ba bus scolaire, tozana ba abonnement na biso. Ce qui fait que tango na ke poto na 63 na kuti na poto makambo nazokuta na mboka na ngai. Na Congo oyo tango wana nga na longwe Congo na 63 na deuxième année primaire. Na komi na poto kuna minde balobi bon comme toyebite niveau ya kelasi kuna na Congo et comme nazalaki en fait na mbula moko en avance. On dit bon c'est mieux abandonner la deuxième année primaire pour azala dépaysé. Ce qui fait que ba matière nga na tanga na deuxième année primaire na poto na tanga ngo na quatrième année primaire. Donc ba étude primaire na ngai na kanisi bulletin o nazwa o ya moi C ezalaki 97%. Donc pour le bagage niveau même ya kotangisa awa na Congo ezalaka ya likolo. Na Congo o ya kala yo diplômé ya université à Lovanium au benga lelo campus université nationale ya Congo. Soko za na diplôme na yo OK mokili mobimba équivalence ezalaki direct. Ata ba permis de conduire, nazo permis de conduire nanga na 74. Na kenango na zongi nango na poto, na keka na commune na pesi permis de conduire nanga ba pesinga directement permis de conduire. Donc pour na yonde ko Albert Moleka to zongi mwa moki sima na mai matali ko yekola ya bana. Et komi mwa moke lelo mwana uti Congo azaki diplômé d'état soka komi na poto bati en doute niveau na ye éducation ekiti mwa moke wana tokoki kowanga na yango te ngeto babosolo l'éducation na kati ya mboka mabiso makiti. Mais ndeko Albert Moleka awa lobi likambo etali éducation na kati ya mboka na biso bana bauti ko 6 examen d'état bato bakolela mwa moke mingi. Année passée tomonaki mwana 6 examen d'état oyebisi koma ayebi kokoma te, loba kasi akoloba te, tanga akotanga te. Mais kasi lelo bino bato bozwa mwa moke chance ya kotanga na époque oyo lipanda ekei euti kokenda eke vous bénéficiez d'un avantage wana et ça kabino motema ndenge nini komona ke niveau ya éducation est commis vraiment médiocre. Mais et ça la pas si poète très bien que avenir ya mboka eza evandikati na jeunesse na biso evandikati na bilenge na biso kasi yo tangi tamo susu bana ya ba diplôme d'état to bana ya ba école primaire mais ceux qui ont eu même ba universitaire to ba diplômé ya ba institut supérieur pour en tant que entrepreneur tamo susu tozarama ba CV pona bato bazoluka misala. Mais ceux qui n'ont eu CV ya candidat universitaire, sikoyo,
Ngamoko na zo habitude moko depuis très longtemps. Ceux qui n'ont joué un candidat, non ça lycée moi test il y a français, moi dicté. Mais ndeko Willy eza place mingi. Universitaire, licencié en droit, au CLE dicté mais olobame. Oh normalement il faut azonga peut-être une école secondaire toni pour allier kula kokoma français malamu. Donc des fois on commet tout na mais bas diplôme tant bazo pesa bana biso bas diplôme bazo rendre bango bon service ou mauvais service. Pour anga na lobake moni chantier ya monene oh ya l'état chantier ya monene pour na avenir à Congo et ça na éducation et ça na carte éducation ya bana ba institut supérieur les ala ba université niveau na bango et kiti penza ya makasi et kiti penza ya makasi oh soki likam eloko zo lona lelo soko loni lelo mbuma ya mabe et ko botaka nzete ya mabe nzete wana mabe tonzo ze botelo bambuma mabe soki eboti bambuma yango wana esengeli to bongisana no bambuma toza kolona pona avenir ya Congo esengeli to soigner na no bambuma wana ba phénomène tozo mona bakuluna to bana baza kotanga te po ba famille bazangi moyen ya ko yo tinda bana na classe mais na tango alipanda d'abord ba école privée ezalaka te ezalaka boyete biso totanga na école publique na tango alipanda mona ya tailleur na mona ya grand commerçant bazo kende classe moko nga tata nga zala déjà grand commerçant mais tozo tanga na bana ya bateau yo bazali na bozwi lokola tata na nga te normali que na niveau ya kolona tozalaki d'abord biso banso tozalaki na niveau moko yango wana pe ozomona que ba intellectuel oyo babotamaki après l'indépendance bazali bato ya mayele moko ya makasi oyo ke soki azosula na mundele akolenga te lelo toloba ta mosusu na makambo ya politique bato mosusu baloba oyo bazokonte kaka na mindele mais déjà l'état akontaka na mindele déjà l'état akontaka na mindele tant tozwi mwa baproblème na ba rébellion tout ça même pas M23 soki tozongi na ba 1988 nani aki kosunga biso mpona kozongisa kimia kaka mindele naili mona mwa motuna moko dangi natuna yo pamba te lelo même ata na époque ata ya maréchal ezalaki te décentralisation ezalaki te lokola lelo qui a des gouverneurs qui gèrent des provinces baza entre guillemets na autonomie lokola to bango na lopoto liberté ya kosala mosala na bango et lelo tobeta mwa moke masolo ya maponami tozwa province ya Kinshasa bato bakolela mwa moke mingi et même na ba plateforme na ba dynamique mosusu ebimi par exemple Kinshasa votant utile bali ko réclamer balobi ville ya Kinshasa eza lokola ezaka na batampu cité président assemblée provinciale tout le assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa lokola existaka te lokola ba député provinciaux ba alaka te parce que ba décision manso babimaka na ville ekoyaka na mai un mois après balobi mituka manso epakola langi oyo ezali na couleur ya drapeau esalama te balobi contrôle technique esila kutu toyoka yango susu te balobi ezongi mikolo bon espérons que ezongi balobi tapage diurne nocturne makelele ya butu pe ya moi ya baeglise ya musique ya babar ezonga balobi bana mike bamineur bakoki kotambola te au-delà ya 20 heures bana mike 2 heures du matin baza na baboîte de nuit ndeko Albert Moleka bino bato bozwa chance ya kovanda na ville ya Kinshasa tango mobeko ebandaki kotosama na bato bokutalaka yango na liso nini d'abord nozongela ebandeli ya motuna na yo ntango olobi na ntango ya maréchal Mobutu décentralisation ezalaki mpenza te mais décentralisation euti wapi euti na ntango ya maréchal Mobutu et quand même esengeli tozala na honnêteté intellectuelle na ntango ya Mobutu bagouverneur ya ntango wana
même ceux qui bazala qui n'a moins d'autonomie, bazala autonomie lokola ba gouverneur ya tango yote mais bazo sala mosala koleka. D'ailleurs, il y a ezaki na bateau yo bazala est considéré comme des agents ya territorial oyo penza bazala na expertise ya makasi pe oyo bazwa réputation ya bon gouverneur. No tanga neti ba papa Konde Vila Kikanda, tuko tanga ba papa Pambia, défunt Koya Gialo, papa Ngulu, donc même professeur Vundoawe, donc ceux qui autant qui combat bateau on a que non oyo eza bateau yo ba valeur ya mboka ba valeur na niveau territorial ya ko gérer ba entité décentralisée. Lelo bako encore plus qu'avant bako nommer Mutu simplement pendant soit préférence na katia comme politique mais compétence pour la mosala au bozo tia Mutu bozo vérifier en côté. Si on prend Kisasa en tant que Kinois, puisque Naza Kinois, na Botama na Kisasa, na Kola, na Bouma, Nanga na Kisasa, situation à Kisasa est toujours particulière, pour Kisasa c'est d'abord capitale. Et puis, Kisasa, au moins, na yansi bato ebele bakayensa ki tant bamona ki gouverneur ya Kisasa o tozanango ba ebiye pe aza Kinois. Bato bataille quand même moins espoir, mais il y a solo bana Kisasa baza déçu. Mais je crois surtout déception ana et outil dans le fait que makambe belé toujours vivre pe na Kisasa kala ezalagate neti insécurité. Imaginez que na Kisasa déjà na ba 18h sur moi molili et koti et za na ba place ba balabala misusu oyo ke okolinga ko kendete. Topano okende kuna il faut penser dans la kati ya mutuka okangi na ba vitre bloquer ba portière tout ça eza ba habitude tozalaka na ngote tobe ke na Kisasa tambola na Kingabwa tambola na Lingwala tambola na Kasavubu problème ezate ba phénomène misusu tozo vivre na kati ya ville ya Kisasa oyo sala ke tala niveau ya ba chômeur. Pour ata ministre Matata alobi que chômage ekiti soki na 40%, mais fungola kaka miso na Kisasa ozomona ke ba jeune bazana misala te, ba jeune bazozwa misala te. Kingabwa na limité quartier industriel to benga quartier industriel po ezalaki nde na ba industrie, ezalaki nde na ba investissement kuna oyo ezopesa bato misala. Et comment résidentiel et comment il y a lotissement il y a lotissement tozo mona bazo bongisa balabala misusu la plupart ba balabala oyo soit ba kolomba tonga misusu oyo Mobutu tonga lokola triomphal et tonga d'abord na Mobutu. Donc bazako sala misala likolo ya misala ya baninga mais eloko penza oyo sika oyo ezako sali sabato toko tombola statut social ya bato bazo monate tozongela sous ata ba délestage ata toyeba ki délestage ya quelques années tozomona délestage yango eza kokola se kokola mai ba Kinois boni baza na accès na mai oya bango moko tomona na ba reportage misusu na bitandelo na bino oyo ke ba Kinois azokende na ba katini to ba bidon kokende toka mai soki wapi mpona kolamba na ndako epai na ye bongo na ba circonstance ya ndenge wana bana baotanga ndenge nini na ba délestage oyo bana baotanga ndenge nini encore ba école tokoma na ba dego mwana azonga ndako 17-18 heures aotanga ndenge nini tolingi mwana wana akola na mayele ne ya klasi po lobi akoka kokamba mpe mboka po eza charge ya congolais nyonso kokamba mboka oyo esika nzambe akotia ye na mosala eza mpe kaka kokamba ndambo ya mboka o Congo. Voilà. Tokozonga mamoke pona bandeko balbaka lopoto nde tokolimbola mai tokosolola na mwa lombango. Chers téléspectateurs, vous nous suivez partout. Nous sommes dans la ville-province de Kinshasa parce que nous sommes suivis au travers le monde, bien sûr, la RTVS 1. Ce soir, nous avons comme invité M. Albert Moleka. Avec lui, on parle la politique, on parle
on parle de la fête de l'indépendance qui s'est faite déjà. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 30 juin, ça tombe juste, c'est la fête de l'indépendance. On parle de tout ça, on parle de la ville de Kinshasa parce qu'il est quinois. Bref, nous parlons de tout. Nous allons parler encore des élections parce qu'on ne peut pas présenter une émission ou avoir un invité comme M. Albert Moleka sans parler des élections en République démocratique du Congo. Si vous nous suivez, nous sommes en direct. M. Albert Moleka Nazongi Panayo, to Kobama Mokema Maso Mabiso. Mbala oeleki na yambaki yo na plateau na nga na tunyo motuna ya koluka koyeba okomi nani pamba te otikinde ko Etienne Tshisekedi bato bamonaki lokwa mwa moke liboma pamba te ko travailler na moto lokola papa Etienne Tshisekedi ezali valeur monene yo zaki directeur ya cabinet na ye likambo te si edeka opesaki olobaki ke moto alaka na etinda na ye soki etinda wana esili okoki kosala makambo mosusu mais sikoyo etinda ememi yo wapi nalingi olobananga posoki olobite ngala kolakisa tsike tinde memio. D'abord ndeko Willy esengeli to ebisa bandeko balandi ete ngai natikaki Etienne Tshisekedi te. Mbulu eleki makambo misusu elekanaki na kati ya ndako ya papa Etienne Tshisekedi oyo esalaki ke na ngai na bato bazosala na nga na cabinet moyen tokoba na mosala wana ezalaki te po tokoka esu kotia makolo na lopango ya mama Tshisekedi te. Nde navandi mbula mobimba na makanisi pe na observation nde naye kozwa mokano na ngai le 13 mars ya mbula oyo ya kotika UDPS Tshisekedi. Nde na ba contact nazala nango déjà na kati ya UDPS po UDPS eza na ba composante ebele nakanisi on se rappelait même na 2010 Etienne Tshisekedi yemoko alobai que UDPS eza en morceaux eza biteni esalemi ete na solola pe na yokana na baninga oya UDPS o babenga UDPS dit Kibasa poto sangana pe to sala mosala to kobana mosala oya maele o ba fondateur babanda okomi fikawa na donc toloba olongwe na UDPS L ndeko Tshisekedi ozali siko na UDPS L Kibasa bandeko boko tala biso ngana na document envoyé au travers mail na kotangela bino yango po bamileko mingi batuna ki biso motuna koluka koyeba ndeko Albert Moleka ke wapi na lingaki ye mokwaza na bosembo ya kondima toyali na kotanga document ya UDPS L Kibasa na kotanga yango eza na lopoto na kotanga article 1 est nommé troisième vice-président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Monsieur Albert Moleka Nzoko. Article D, on a déjà article 1, il y a déjà na motu ya mingi. Et ndeko Albert Moleka, le document yango ezali, où ezali ko attester que yo d'une manière officielle. Vous allez désormais na UDPS Kibasa comme troisième vice-président. Yangoa. Yangoa na kanisi bon tozana tango te po otanga falase o komami liboso o komami likolo hein mais nakolo bete ba organes centraux ya UDPS dit Kibasa ba sanganaki organes centraux la kisi collège des fondateurs, comité national, secrétariat national, na présidence, basanganaki, pe bavotaki. Ok. Nde bavotaki ngai, troisième vice-président national, pour être kuna présidence, c'est un président, na trois vice-présidents. Premier vice-président, c'est papa fondateur Lusangangele, deuxième vice-président, c'est Ndeko Augustin Kibasa. Nde place etika ya troisième vice-président nde bavotenga na place wana kasi senge pena na koyebisa bandeko balandi po ete bato ebele bayebi ete UDPS dit Kibasa ezalaka la majorité présidentielle mais yambo nakota pe yambo bavote ngai elongwe la majorité elongwaki na majorité pambatela ili pe na document oyo ezali kolakisa
que bakome UDPS qui basa et komeli majorité présidentielle, c'est-à-dire la personne moto en tant que coordonné majorité présidentielle, bakomeli pe président de la République, copie réservée pour la président de la République, pour le secrétaire général de la majorité présidentielle, que bango UDPS qui basa, sengi to bako informer bango que balongwe na kati ya majorité présidentielle. Ce qui veut dire que les lots, IDPS qui basse bateau, baeba qui yango, ils sont sous la carte de majorité. Pe na bandeli deko Albert Moleka, oyo na yambi na poko alelo. Pour na bateau batindela nga mitu na baluka baeba komi wapi, a commis troisième vice-président. C'est ça. Troisième vice-président. Na kati, il y a UDPS, elle qui basse, qui n'est plus de la majorité. Ndeko Albert Moleka, boni bateau bakomi tout na babi boyo lula bakombo UDPS to. Ils ont un accident de nature que les gens sont sollicités to lisonama kenda na UDPS el mosusu. D'ailleurs Willy na CPMI na mutuna na yo puisque to ezali réponse ya berger na berger. Batu ebele mingi bazale ko presque ko tindika ngai na sala oyanga parti politique. Bato ebele pe tango bayokaki ke na longo officiellement na UDPS El Tshisekedi basalenga ba proposition pona rejoindre ba parti na bango ya ba parti misusu lelo baza na opposition misusu pe baza na majorité ya Joseph Kabila oyo basengenga na rejoindre bango kasi ngai na conscience nanga pe après réflexion monaki naza na identité polite omoi neti kombo nanga Moleka ata lelo toloba soki pauvre papa nanga aza sur te mais tozo exemple papa soki abengani nga ata na lopango nokende peut-être pas ya papa Kulutu nokende peut-être pas papa Leki po kuna eza famille okende olala pa baninga te nokende olala pa baninga te et puis sengeli pe na eza penza esengo mpona ngai mpona koloba ete mpona ngai eza dépaysement te eza eloko ya sika te puisque ntango nabandaki na UDPS nabandaki nde na entourage na pembeni ya défunt Frédéric Kibasa donc aza moto moko nayebaki assez bien na mesanaki pe mingi na ye na libota na ye libota ne eza lokola libota na ngai et pour ngai ezalaki pe très émotionnel mbala liboso to nakendeki na permanence puisque ndako wana tomesana kokende kuna na butu ntango ya clandestinité esiko kokende kuna na moi mais ezaka ndenge natikaki yango nayebi esika esami lolenge kani yo moto oyelo kwa moto asika te ata kozaki na sillage lokwa tolobi les deux UDPS ezaki ensemble mais ils ont ndenge mabanzo ya la kate bato musu babite biso na ndenge ya boy ndeko Tshisekedi pa binga pe na lingi boy bayibo likambo te tozaka biso bato bana tata moko mais biso tozui mwanda ko ya biso totongi pe koto bon okeka mbala moko pe troisième vice-président ndeko Albert Moleka eza quand même lokwa na lokoto balobaka soupe ko musuki ko momo na kati ya soupe te bende na ebiso bato nde bavotaki eza te ke moto moko atelemaki kaka alobi bon tonome yo non bato nde bavotaki enaka ainsi bato soki bavotaki eza en connaissance de cause bayebaki moto baza kovote bayebaki moto baza kovote et puis nakoloba pe ke na bato oyo baza na kati ya UDPS ezala na UDPS Kibasa to na bite misusu ya UDPS okutaka me bato misusu oyo soki otangeli bango kombo na kati ya lutte bayebi yango bayebi oyo nasalaki mais mpo na ngai ezalaki esengo d'abord ndenge bayambaki ngai et puis ezalaki esengo monene ndenge nasentaki directement que naza na ndako na ngai eza epai na ngai eza libota na ngai ndeko Albert Moleka tokokoba na émission na biso ata tovandi déjà kokenda mwa moke na suka lelo lisolo moko ma kobetama ezali dialogue na yamba yo na émission uti koleka
olobaki dialogue ezali malamu bato kosolola ya bato esengaka circonstance te soki bokutani bosololi donc na Congo kosolola ya bino bapolitique ezosenga cadre moko kaka te mais esengeli bosololaka ntango nyonso kasi lelo ndeko Joseph Kabila président de la République auti kosilisa baconsultation na ye après que émissaire na ye akende kokutanaka na bato ya bapolitique mpona koyebisa bango ke tala libanzo ndenge eyali me ndeko Kabila ayoki mpe peuple congolais na couche nyonso tu atindi mpe bagouverneur abi bino mpe bokende na baprovince na bino boyoka mpe ya bino mpe bato me kasi esika oyo ozalaki kala ndeko Etienne Tshisekedi ye mpe asengaki mpe dialogue liboso me bango mpe alobi te biso osengaki yango na format oyo te biso tosengaki yango na format mosusu c'est-à-dire moto moko ala na katikati mpo ndeko Kabila ali problème biso mpe toa problème me kasi ndeko Albert Moleka kobosana teke na kati ya mboka na biso soki babi Albert Moleka ya moto bato bayebi ntango yo okotala makambo manso wana matali dialogue etali baconsultation ozomilopela nini ndeko Willy ndenge olobi liboso ntango tosololaki awa tosola ya likambo ya dialogue tolobaki kosolola ya bato eza nécessaire kasi dialogue oyo lisolo oyo baza kolinga kobenda bato sikoyo lisolo wana eza ya malamu te na baresultat nango naopesa kaka mpo napesa mwa image nakanisi bamama baokomprendre nga malamu na kati ya libala mwasi na mobali kosangisa banzoto eza malamu ata mikolo nyonso eza malamu kasi soki bolingi bobota mwana e mwana aza symbole ya avenir symbole ya futur boyebi ke na cycle ya nzoto ya mwasi ndenge nzambe asala yango eza na mikolo mie oyo soki bosangisi nzoto na mikolo wana nde boza na chance ya kobota mwana soki bosangisi nzoto na mikolo misusu na cycle wana bokobota mwana te donc dialogue ezalaka mpe na ntango na yango mpo ekoka kobota bambuma dialogue oyo na ntango oyo ekobota mbuma malamu te mpona bakongolais mpo ete oza na soki otali bien lelo tozoloba mingi bazoloba mingi na bino na bamedia dialogue wana eza komi initiative ya Joseph Kabila Joseph Kabila ye moko alobi non ngai bato opposition basengi mbala na mbala lisolo nde sikoyo nobi bon nayoka nanu ezala basociété civile ezala namekana koyoka bato nyonso likambo ya dialogue me ndeko Kabila pasengi balingi oloba nini ayokaki mpe bato ya majorité elingi olobaka opposition te non nakomi nazokoma wana abandi nanu na bato ya na bato ya losambo akoti na société civile akoti na opposition akoti mpe na oyo aye moko majorité alors bon asali baconsultation éventuellement dialogue ekozala éventuellement donc nano adécide te ezolakisa une chose oyo naloba mbala na dialogue ekozala soki Joseph Kabila aza na posa ya dialogue po ye moko alobi soki otangi bien discours na alobi bien bato ya opposition basenga dialogue mbala na mbala esikoyo nalobi bon natala nanu nde na consulter bato misusu et puis sikoyo mpona ye population majorité ya population balobi non esengeli tokende na dialogue donc éventuellement tokende na dialogue soki nalingi tokende na dialogue mais dialogue wana ezala dialogue ya nani na intérêt ya nani tokamata ba 3 points oyo a insisté nango 4 points calendrier électoral talo oyo ya baélection enrôlement ya bajeune ya bilenge oyo na 2011 bakomi na bamajeur te mais sikoyo na 2015 basi bakomi bamajeur donc enrôler bango mpona baélection
en 2015 et puis sécurisation des élections. C'est mon cas en 2006, en 2011, mon boulot bimaki parce que moninga a zone dimate que moninga a longaki. Yaliboso, ndeko wili, soki yo, orobi yonde oza mokonjamboka, oza pe na gouvernement oya yo, rôle na yo na ya gouvernement ezali. Eza kutambusa mboka te, ya kutambusa mboka po ete lelo tolongwa awa, lobi toko makuna, lobi okuna to kendeka liboso. Kasi soki yo siko etikali 15 mois, pona mandat oya yo moko, sikoyo ozo kanisa pona koorganize lisolo moko pe na kati ya lisolo wana otala ba 4 problèmes wana. Calendrier, encore calendrier lobi mais opposition azo bela calendrier mais tango babokeli calendrier aboyi calendrier wana. Mais calendrier oyo bovi kopesa pato na février non yambulo ya février. Oyo bosangisi plus de 7 élections en moins de 2 ans. PCNI a Pesibino, talo y élection, on a 1 milliard 200, presque 1 milliard 200 millions de dollars. CENI a l'opinion, toujours aucun qui n'a gouvernement, pour na ndenga banope sabiso mbongo. Lelo CENI a zolo banini. Au plan de décaissement, ndenga toyo kana qui n'a gouvernement, et sale, et zo sale mapenza, ndenga wanate. O ngana yebi, c'est que dialogue wana ekosalema pour être sikoyo Joseph Kabila comprendre que dialogue est un avantage na yesikoyo no peso kaka ndakisa moko ya muke soki tozwi likambo ya koenrôler ba jeune ya koenrôler ba jeune pour la élection 2015 mais totika na 3 mois pour organiser l'élection. On a évité très bien que en 2015, élection et aux alatés. Tant au Kutanaka, voilà, depuis 2012, Naza Koloba, 2013, 2014, 2015, même 2016, pour tout le monde a élection dans Mbokoyo. Et c'est le peuple congolais à Bunda. Bajen wana oyo bako enrôlé. Nga question nanga siko eza enrôler bango na nini tuna seni azana matériel azana mbongo azana technicité donc oyebi na politique même pour na bato bandeko na biso baza na opposition esengi kobosa te na politique ezaka ndenge neuti opeso exemple oyo ya na kati ya libala kosangisa nzoto so olingi ebota mbuma eza na mikolo nango. Mais Ndeko Albert Moleka, to solama moke. To solama moke, peuple a comprendre mayo bistoro sola po boana responsabilité monene. Na bango bato a majorité, na bino bato ya opposition. Pambate peuple nde ataka bino. Kasi lelo élection yango. Bino bosengi calendrier, papier calendrier. Oyoga moto asengi biloko kolia tango ba pesi biloko kolia habité moto ala motema mabe Alexis pilipili mingi. Donc to kwa kolia yango te. Calendrier bimi bobino calendrier eza ya pasi. Tango oyo calendrier zo pesa na moyen de kosenga te. Mais bato ba kozela quand même élection pour na peuple congolais élection ko sama en 2016. Pour si to zo goûter 2006 élection salamaki, 2011 élection salamaki. Tu fais 5 ans après, 2016, puis l'élection au Salima. Sikao, plan de sortie pour Congo, et bima na place au Tozali, na impasse au Douali. Les années de Colbert Moleko, aux Amota Maïli. Et ça dans le Liban. Ndego Willy, au Pessinda qui sa, que au Sengi Bloga, au Lia Bapesio, Siko Boyango. Te, Ezandingi Wanate, la Kanisi, tant au Tolia Biloko. Donc, mindel balobaka, petit déjeuner, déjeuner, na souper. Petit déjeuner, eza déjeuner te. Déjeuner pe, eza souper te. Petit déjeuner, eza nangonga nango. Dîner, eza nangonga nango. Souper, eza nangonga nango.
wana calendrier o bapesi ezali pe na ngonga nango ya kobimisa nde baye kobimisa na ngonga mabe esika bayebi ke bon mbongo oyo bimisi na ntango ya soupe mpona bino na ntango ya soupe baye kobimisa petit déjeuner na ntango ya soupe baye kobimisa petit déjeuner sikoyo petit déjeuner ya lobi obimisa lisusu nini obimisa lisusu nini mais ndenge olobi je crois que même makambo tomonaki awa na janvier nakanisi message ya peuple congolais ezalaki clair so nobi ya peuple congolais mpo ezalaki kaka likambo ya kisasa te na Goma na Bukavu na Lubumbashi peuple congolais mpe atambolaki atindaki message na bapoliticien atindelaki biso banso message ke ye azozila baélection na 2016 baélection ya 2016 présidentielle surtout oyo peuple aza kozela alors tobeyelaka peuple souverain mais na likambo oyo peuple akomi zu souveraineté souverain ekomi nde baagenda politique na bacalendrier nango mais na ngai nabeta sete kaka na likambo moko ndeko wili ntango nazoloba ete likambo mosusu okoki kosenga na janvier mais soki ozosenga ngo kaka na mois de juillet yo nde oza kopesa nde ozopesa adversaire passe mpo atia bi mpo na yo ndeko Albert Moleka mpo na yo bandeko opposition batika kocomplike mpe makambo donc nangi naloba boye comme enrôlement ngo esalami te bajeune majeur baloba mpe babi likambo te comme enrôlement esalami te mais na susi tokende kaka na baélection mpo na 2016 baenrôle biso te basa bongo po ete soki lelo tolobi enrôlement esalema enrôlement wana ozwa ntango boni seni eske asi asigné contrat na société moko oyo oyebi kosala baenrôlement wana oyo ekoya na matériel wana compagnie wana mpo eya na matériel wana eozwa ye ntango boni kosomba logiciel wana eske seni aza na bamoyen wana puisque technologie etelemaka te technologie ça avance toujours na technologie oyo ya lelo ce n'est plus bon enrôler bato et puis bokende omona encore badoublon ndenge bamonaki même na inscription na dépôt bacandidature mpona baprovincial na technologie ya lelo ezodétecte directement badoublon mais talo ya logiciel wana c'est dans les 19 millions de dollars kaka logiciel wana sikoyo le temps kosigné na contrat na compagnie étrangère puisque awa toa na compagnie oyo esalaka biloko wana te avec crédibilité le temps compagnie wana e rassemblé matériel d'abord seni aza mpe na mbongo ya kofuta na ya kosomba logiciel et réunir personnel ya koforme baya nango awa badéployer mboka mobimba mpe basala opération ya enrôlement wana ekozwa ntango boni ndeko na ngai ndeko Albert Moleka tokomi presque soki nazalaka Joseph Kabila lelo na esprit kaka ya kovanda na ebonga wana non je crois bandeko opposition boza na raison tosala esengeli tosala enrôlement ya bajeune wana mpo nayebi ekozwa biso temps ebele nayebi ke na nzela wana naza na bamoyen ebele kaka ya kobloke processus wana epuis ya mibale likambo mibale esengeli mpe toyeba ke na droit congolais likambo arriéré électoral eza te ndeko wili nyongo ya élection bon nyongo ya élection elakisi nini elakisi ke bon lelo tosala tofuta na nyongo ya élection wana et puis mais bokoma na niveau normal quand peut-être lelo so tolobi neti élection locale eza baarriéré ya nini ya 2006 enfin ya 2007 et puis constitution soki bosali baélection wana baarriéré wana ya 2007 sikoyo arriéré électoral ya élection locale ya 2011 bosala quand to na droit na biso babaka eza manquement électoral c'est-à-dire que vous n'avez pas été capable ya koorganiser boleki bosali oyo botikala na baétape mpe na badate oyo constitution ezopesa bino
arrêt électoral ezalaka pour jamais beaucoup rattraper cycle. Tango. Jamais Tango pour ceux qui rattraper et l'équipe. De quoi le père mon état comme une souk émission na biso. Totondi Obotondi, na pesi merci na équipe technique Mobimba. Ndeko Céline, Ndeko Titi, Ndeko Hervé, Bato Banso, Ndeko Pamphile, Bazali na régie, Ndeko Tonton, Ndeko Albert Moleka, Ndeko Koutani na Mikolo Mizeli Koya, Tango Banso, Tokozana Posa na yo, Fungola Biso Ekuke, Poto Zoyo, Botondi.